La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko Boulanda Rabiso, salut à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Kande Naïf Sarabino, bonjour, bonsoir. Yango mingi edepandaka na oyo okolanda émission topé analyse na biso. La famille lelo te kolobela likambo oyo tomoni réseaux sociaux eza ya kozika, réseaux sociaux eza ya kopela moto, réseaux sociaux maloba ebimi ebele vraiment par rapport ya kobuka ndaku ya Fiston Saïsaï. Alors, izana bato ebele pe bakotisi motema mabe na kati, bato ebele baseki, bato moso balobi non, Saïsaï azalaka orgueilleux, c'est normal, bato mitema mabe ebele basepeli na likambo yo, mais bato pe o bazaka vraiment motema malamu bato pe o penza nzambe penza asale la rabango bato bayebi pasi ya mbongo bato bayebi pasi ya kuluka vie bamoni yango pe kitoko te. Alors la famille to solo la likambo yango ndeko koti na émission na biso so ezambala liboso an lobara toujours partager sur Facebook, partager sur WhatsApp et puis partager sur Messenger. Mais ka vraiment ko partager partout pour que likambo oyo ekomi la bandeko ebele bayeba vraiment vérité à likambo eza nini. Est-ce que ndako ya Saïsaï yango obouti komona na ba image o babuki Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. To eza yango te babuki. Tomonaki biso moko président Saïsaï, président Fiston Saïsaï aleka ki ye moko na émission, batuna ki ye question wana, réponse na ye esalaki nga pasi komona ke ndenga lekaka na be émission façon alobelaka na façon o alobelaki ezaki vraiment pasi pe mawa ozoyoka ke moto azoloba na douleur moko na motema. Papa na biso Fiston Saïsaï a répondaki na ba question batunaki ye a répondre lobi soki babuki ndaku nanga eza lokwa babuki be fort nanga nyonso na sala. Eza lokwa babuki be fort nanga nyonso. Eza lokwa babuki baba Jésus de mbandaka na ye ba théâtre nyonso asala. Soki babuki ndaku na ye babuki be fort na ye babuki makambo nyonso. Alors naotela bino video moko bolanda vérité toyo kapenza na ngai na bino tofungula matoi tolanda. Bandeko nanga biso nyonso toyebi kosomba lupangu na Congo eza facilité. Na ba pays misusu mapango ezaka moins cher surtout na Zimbabwe. En tout cas ba facilité batu na bango basombaka bandaku moins cher. Kosomba lupangu d'abord kotonga nanu kutu te, kosomba nanu mabele. Kosomba nanu parcelle na Congo Kinshasa na biso
eza eloko moko ya pasi, eza eloko moko ya lipa na nguba te, eza vraiment très difficile kosomba lupango na Congo na biso. Saïsa atonga ndaku na ye kitoko, atonga ndaku na ye penza na ba norme na ye, atonga penza ndaku na ye ndenge alingela. Na ndaku ya Fiston Saïsa isoko koti na kati, omona piscine ezali, na zui tante na ngana zui la bino ba image na tela bino. Bomona piscine ezali kara na kati ya ndako. Bomona penza ndaku na ye veut biloko nyonso eza ya ba étage, donc ndaku na ye atonga ngo kitoko. Et parmi ba comédiens, Fiston Saïsa azalaka penza muta liboso, comédien liboso o atonga kindaku na ba norme wana, na ba ndenge wana, na ba standing wana o ndaku wana ezali. Alors la famille kolala kolamuka koyoka nouvelle oyo kendenge bazobuka ka bandaku ndaku ya Fiston Saïsa ipe bako toucher yango po eza na nzela bako buka yango ezopesa pasi. Ezopesa pasi. D'abord batu nyonso o bazobuka bango bandaku tozomona batu nde bazolela, tozoyoka pasi ya batu bazolela. Gouvernement azongisela bango bambongo te. Or, en réalité, muto azana livré parcellaire, muto azana mikanda, ça montre que asomba ki yango epa ya mutu. Ayaki directement te nanzela aye kotonga ndako. Ayaki directement te kazu mbongo azu asombi mbala moko ba brick mbala moko ba ye kotonga ndako. Ayaki directement bongo te. Donc, asomba ki yango epa ya mutu. Asombaki yango epai ya mutu. En réalité na ba pays mususu tangu bakomi prêt ya kobanda kobuka batu bandako, il fallait l'état abanda kozongisa ata bambongo ndambu. Il fallait l'état atala ba prix ya bandaku o azobuka batu abandi kozongisela batu ne fils kata ndambu ya mbongo. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Ça fait mal. Et ça la pasi. Mutu ça s'est donné. Na mona babu kanda kwa papa moko. Papa na lelisanga. Mutu so ami pesa pasi. Alia kamalonga talata kamalonga te. Ami kanga. Alubi no na tonga ndako po na bana nga. Na tonga. Na bongisa venir a bana nga. Et subitement babu kindaku. Et ça la pasi. Maramba obuka bandako yo eo sala pasi eo pesa pasi na zoyi bisabino eo pesa pasi. Comment on a Fiston Saïsa aleki na émission Maramba lobaki au sentir douleur moko au sentir pasi moko ya mutu moko ba botola ye eloko a valeur eloko a motuya e ana bato ebele basomba bade mapangu na bavite lopango ka moko abunda sala bomba bambongo sala befort na ye. Mais gouvernement zobuka sans pitié. Gouvernement zobuka sans rembourser l'argent. Gouvernement zobuka sans azongisela batu ataba mbongo ndambu. Batonga na nzela, batonga mabe, batonga na meza faute na bango te. Eza faute na bango te. Batere wana o batongi wana ezaki cadastre. Bato batekela bango ba mapangu, il faut kolandela ngo bato wana basombaka kaka bino moko letande boteka ba mapangu ebele. Boteka teka ba mapangu ebele, ba place musu fallait pas ezala bandaku me bato batonga bandaku. Na continue ko bandela kolobelo koyo, mutu moko ta ko longwa kana ndaku na ye, alongwe na ndaku na ye amonika balabala moko boye, azuba brika bandi directement kotonga. Non. Tant que gouvernement a une décision au bongisa nzela, au fongola banzela, moi je pense que il fallait bobandarana no koto bobuki ba côté o bobuki botongi. Bobuki bo sala bobuka botonga pour ne pas que kotika pays ezala inachevé. Menande bo sala bino bobuka kaka ba place bobuki no botongi te bozo buka en désordre bobuki ndampu botiki bobuki na bozo komisa ville à Kinshasa salité.
bato bobuka babiloko na bango bana ba mapangu mususu te. Gouvernement falo bimisa somme d'argent o banda ko zongisela na bato o bozoya kotika no notice ya 72 jours 72 jours mutu po akende wapi. Imagine bato bana ba famille te. Imagine bato bana bandeko te. Bino boye liye notice ya 72 jours. Po atia biloko na ye wapi. 72 jours eza impossible même po na mutu koluka ndaku na niveau ya Congo. 72 jours atana ba poto atana ba wapi eza vraiment impossible po na mutu koluka ndaku na 72 awa pardon 72 heures. 72 jours te mais 72 heures du temps. 72 heures du temps. Et ça très difficile pour na mutu kozwa ndaku. Mais gouvernement zobuka sans pitié atikeli batu 72 heures du temps ayebiso bayelio notice bayelio lettre balobi totikeli 72 heures du temps longola biloko nao tango bolo ba longola biloko nao. Est-ce que bozo tenir compte ya batu wana ba okende wapi? Bozo tenir compte ya ba famille wana ba olala wapi? Ba okende wapi? Est-ce que vous pesi bango sika kovanda? Na Afrique du Sud babuka batuna bango au moins si ba préparer place moko batongeli bango déjà bandaku ya ndenge moko batongi déjà bandaku molo kwa ba flat ba pesi batuna bango bavando fele kozo décision ya kobuka pona kobongisa mboka. Eza mabete toyebi na Congo banzele eza te toyebi na Congo embouteillage eza lokwa koloka toyebi na Congo na biso embouteillage pas possible. Pourquoi? Parce que batu batonga na nzela banzele eza mikie. Alors ce que gouvernement zui likanisi ya kobuka eza mabete to sepela po baolinga babongisa mboka, mais il faut rembourser l'argent, il faut bobimisa mbongo. Bambonga ba procès 100 jours wana ba yiba ekenda kaka boye. Ba politicien belé ba yiba bambongo ezo kende kaka boye. Mais bato boboa o botika libanda. Bato bobuka banda kuna bango. Botika bango libanda. Sans moyen, sans mbongo. Et yana batata mswe si ba komi mikolo. Ozo kana âge na yako iko kefute la te. Il fallait bo lukata moi ba terrain vide wana o ba place au gouvernement zo teka na ba kinkole wana bo luki ba place wana bo kati ba limite bandako bo tongeli bango bandako ata bo saleta sous forme complexe bo tongeli bango bandako ndenge moko tongeli bango botongeli bango ata bandaku moko ndenge moko comme ça tango bozoya kobuka tango bozoya la mutu lettre bopesi na adresse na ye bopesi na fongo so botongela bango bandako ba 2 chambres 3 chambres ezo dépendre na bino botongeli bango bandako ba 2 chambres botikeli bango mwa espace botongeli bango lokwa mwa complexe moko ezala bien. Comme ça, tant que vous avez boyebisie adresse no yango yo ndaku no yango ezo dépendre na ye moko soko mona kete kuneza musika atia locataire yaza na ndaku ne mususu ezo dépendre na ye moko. Mais pona kotia à l'aise pona koluka kimia bato belé baleli tout le monde d'internet a yebi ba effort ça ya sala. Sans blague, sans motema mabe, bato belé na réseaux sociaux to yebi ba effort. Oh fiston saïsa ya sala. To yebi fiston saïsa zo sala théâtre na ba mashirika. To mona ndenga se dekiza. Ami longwa mwana mobala koma na mwana mwasi. Ami longwa pena mobala miti akomi mwana mwasi. A se degiza. Asala nyonso. Asala nyonso pona oluka mbongo kobongisa futur ya bana na ye atongi na nzela me asombaki yango atongi na nzela me asombaki bandeko bata maboke yana ndeko moka lekaki alobaki Mama Congo alobaki bata maboke
soki boko sangana toyebi ke bazo buka mais soki boko sangana bosala message ekende directement na gouvernement concernant ba mamba obuka ka po ndako ya ndeko na bino ekoti na kati et oza bien mais soki boko tia motema mabe liboso pona olobake azui pona olobake omoni pona olobake abanda komilaki soki boko tia motema mabe liboso iza malamu te to soutenir sai aza na pasi to soutenir sai sango o esali pasi na motema bo soutenir sai aza na pasi kobuka ndaku ya muto asali be fort na ye eza facile te boyebi ndenge abetaka tolo sai abetaka tolo na ndaku na ye po aniokwami po atonga ndaku wana to soutenir ye e oza malamu na otiela bino video moko tolanda na video wana. En tout cas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez na Messenger, partagez na WhatsApp, partagez partout, partagez biso vraiment partout et aux malamu mingi. Ndeko zolanda biso esika nyonso ozali tango zoko s'abonner, activez biso ka cloche à notification pour que prochainement tango tozotia ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso okozala. Alors activez la cloche des notifications. Na otiki la bino tolanda na explication ngo claire, tolanda na vidéo yango et ça sa passe. En tout cas, beaucoup de courage, président Saï, beaucoup de courage. Ceux qui ont ba obuka ndako, ba okata o maboko te, nzambo apesa ki mbongo, otonga ndako wana, nzambe wana azape na contrôle ya nyoso. Alors, beaucoup de courage, président. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Pour ça, likampu moko esiengote, ça fait mal. Mais beaucoup de courage. Nzambe azana contrôle ya nyoso. Ndeko nanga emelenga video, aimez vidéo, partagez na ba Facebook, tindela bandeko ba vidéo balanda et aux malamu. Alors tolanda. Bon, partagez vidéo bandeko, tozali awa na avenue Lusambo na Kikambo, place résidence ya Toyoki Banungu. Bakobuka résidence ya Fiston Saï. Ex c'est vrai, ex ou c'est faux. Alors toko zoa vérité awa. Botika la nangai, koto zoa vérité, bola na ba image awa. On a pas ma démolition awa. Ndenge papa tu expliquer ma pesa dans lettre de fois buka. Les gens de Fiston Saï. D'abord ko zoa message wana impressionné ko zani. Ko zoa message awa ko buka Fiston Saï. Za ko buka te. Koto le to ba zoa ka un mètre seulement. Donc na ba biso na Saï to ba voisin. Après, donc avant ça, donc tu vas voisin, selon tes racines, les bateaux ça n'a pas. Donc, ils ont quand même sur 1 mètre peut-être, les bateaux qu'on soit na clôture, car les attaques bateaux vont comme un andako. Les abons côté. Selon l'être, ma comique a mis en demeure, ma personne a délai, mais les attaques bateaux bouka bandako. Oui, bakobuka ndako ko monani kaza ayibi lopango tozomona ayibi azala balabala donc ne peza kobuka na ye wana bino bokozala épargner bango bakozala épargner te biso peso bazo moi quelques mètres oui bon nzele leka eza mabete eza malamo fo banzele salema donc yo papa confirmer que président Fiston Saï azala nzela te Théâtre Anzelate. Anzelate. Banda bimi moi mukie. Parce que koto yo à l'époque zaka banda kote. Banda koye koye na sima zaka na ba poubelle. Banda koye na sima tango batu pe baza ko bakisa mana mokili to zoko mebele. Nde banda koye na sima. Peut-être nde na etawa na nde na bisoni otuto soki moi libanda mukie. Mais normalement kote fiso babuka nda kote. So de suite terrasse wala c'est au kiti au mona bien que l'aime super na mi be l'aime na koti pe ko buka na te l'aime so ko le kande liboso wana ka ndenge terrasse ne le mais poto yonde so tali na ba tonga so mona ngoti po na ngai ata même tango akala ata ko buka maozo ko buka mais tango somba pe faut ça ota pe somba place boye batu baza boye na mai boye ba so ba ko tika batu boye imaginez ba ko tika batu boye
mais so hôtel bato baza koto baza bien ah banze ekota mituka yango wana mutuka zo kota bato baza boye baza bango bien au moins que ah banze ko kota bazo sala peu clôture ya mai mais oyo baza net na ba mai bo ba otikela bango nini tala ndenge ezali fo balongola bango no surtout baza ba mai oto fo balongola bango fo batika espace oyo ne koto ezali dans ce qui totali bien papa oza natif ya Kitambo oui osepeli na likanisi oyo bazusi bakonzi ya mboka bazi pona kosala nzela avenue Lusambu puke bima na sepeli na ba sala pont eza lokola moi bifurcation place wana ezala bien toza na facilité ya ko entrer sortir donc ils ont facilité pour les bambouteillage ndio na monela surtout les canons de macadamia zo tongama partout na kisasa boye en tout cas na monela ezelo moya bien to wana tamba na kata ba mai obima boye ko ne musala boye sapato pesa wana makote poto ate meso ba cha bobaka macadamia ezali olobi nde tolakisa ba kokende wapi ba kokende wapi bandeko wana soki babuki bango te nazalo sengote bota bomba ko yekumbi bango bakufi bakei soko bango nde bakoma na bango nde bakoma na sengo benga ngane bakoma na maobe wala bakoma na sengo par conséquent donc il faut balongola kaka bango baleta oyo touti nango boyebi te baleta oyo touti nango wana toyebi lelo tokomona baministre bakota baboloko quand même c'est une part tant tokende sous na facture sous na mandat tokende sous wana a continuer sous mais oui donc asi balongola moto asa malamu moto de asa malamu balongola ka ok le débat mususu lobi bato bazolongola bazobuka numéré bango bakopesa bango place à kofanda mususu to babuki bango pe bango mais oui ezala ka nde mwana la plupart donc attend pour nambalo te même ba le cas liboso même na tango raïs pas ça ba mukanda o lita auté rotique la bino pour la mise en demeure parce que na mukanda wana eza la place au bakolakisa bino ke soki babuki bino bako rémunérer bino soit bakopesa bino place mususu na question tala baninga baza koto poso batikali tala bao baza pembe na mai wana bayo pesa lo woni yoko yoko mindenge nini nana tekeli wana ata ye mutu mutango atekela ke yo cha place wana o ese mutango yo na ye mutango ese ozata na raison mais quand même piston ça a sala ki lokwa ka bandeko basali pa sobaka lopango na ye pona kotonga pour ka fanda asa lokwa bandela sate yaza atala ki gaza na limite normale bani lokole ezali makambu ya nzela et que 5 km so bazwa 1 mètre ou 2 mètres c'est tout à fait normal ya te baso buka fiston te babuka ndako babukanda kote balimite sana batiaki déjà bato baza baleki soki nde natongi nde ndako na nzela automatiquement ifo alongwa bongo ntango mpo ekokatisa bato baza na mai awo mpo ekokatisa ndeni baotika bango batie mpo likolo ya bandako wana tula motula moko tokotala boye na ngabu tozomona bandako ezali moko bandako oyo bakobuka yango pour ebima tina vo babuka yango bongo mpo esala ndeni po lekada bakobuka yango soo baoyo ezali atelekotaka boye te oyo tya boye eza position ya leta te leta ayebika koleka wana akosala mosala esengeli ya leta yo oza kondoloba boye gauche droite oyo mibomba oyo mikosa oyo okosa na leta okosa ye leta ayebika place wana tokodesa nzela bona boye oyo aza na nzela bakolongola ye oyo ayibi moke bozongisi na line normal aye totya mpo wana mpo na nini banzela esalema bambuteli esila tomona mpe bapassage normal non basinalaki penza te po mardi balobaki eselekaki déjà. Merci beaucoup papa. Maintenant na cas ya fiston sai soki bokoki olobela moko parce que mokili mobimba ngisami atebele bakoloba nde moko alobaki soki babuki ye ata babuki 1 mètre ata babuki 2 mètres eza lokola babuki bagesti de mbandaka eza ko babuki ba commando motote babuki ba œuvre o asala po atonga ndako na ye bakundilele mpona ka ya fiston sai est-ce que bino bana Kitambo bokoki kosenga clémence te na leta eluka bamoyen mosusu oyo ekopermettre ke ndako na ye ezala touche te te so likambo ezali likambo ya nzela ndako eza baclôture eza te ndako comme tel te d'après nga eza ndako te eza quelques mètres nde bazosala te eza analyse te ke tosala toyebika eza bongo eza ka quelques mètres me kosimba ndako te bayebeli wande mpo nga na ye azala likolo ya baluka otala nga naza na se tosolaka tu moma botaya lokuta
Ba makambo mo ya sentiment, ba sentiment na pesa pe bien te. Là so ba o esengeli. So totali, tozo kita le sambo, to kita sambo na set. To ye na gauche, to ye na droite na biso. To moni ke toi accompagner papa à la qui s'appelle ba de konde ba sala nzela après sa explication. On l'actibiso à partir à awa et puis tomatiti l'encolo ozomona. On exception de ba sala éviter ka banda. Comment voilà. Comment papa l'actibiso la musique. Toujours sur l'avenue Lusambo, parmi les natifs, il y a Kitambo, surtout l'avenue Lusambo pour en faire des explications. Normal, comment va on avoir des décisions sur l'avenue Lusambo, tout pour ça la penda, pour sur la biso penda tout droit sur l'avenue Lusambo. Il bosse on a tout le monde va travailler ici banda. Mais comment pour expliquer papa, quelles sont les dimensions où l'État a joué pour que démolition air au Salama. Donc, va mettre les abonnés, place Nino Kobasuka. Donc, ceux qui ont commis la Kouana, beaucoup de déjà, ndenge ba mettre zaleli. On a eu nombre va mettre té. Mais à partir ya Kouana, parce déjà tu vas commis avant ba ko kita photo, ba tu vas zo ba pona komboka ça. Ça c'est un problème té. Bota ba mona bino moko, terrasse wana. Na mesure ba ko zo biso côté ce que ça ndako ko zo penda côté. Donc là moi quelques mètres. Donc c'est tout. Mais bateau baza na ngambu koto yo. Nanda na lopango to zo le ba. Ba ko ba zo ba quelques mètres kaka. Là sur 2 mètres. Esili. Ezate ke yo ba ko bato ba ko buka olonga bato baza na mai parce ba ko se ba dégâts que mai ko ko kumbi bango. Ba ke bateau ba ko mi o bato ba ku faki 50. Confirmer que ba ko buka. Bien ba zo peut à quelques mètres. Voilà. Donc l'avenue a quelques mètres. Bazora quelques mètres bato ba leki sente là. Non bato baza pe na mai fo buka bango. Fo buka bango pour aller ba dégâts ba perte ba vie humaine quoi. Ezalate. Donc pour likanisi na za pona likpo likanisa leta wana ezalate makambo ya buka ebe le wana na lokola que non ezali kamoko spécialité même pas tant kalata tout ça to ba perte ya bambongo na bango on perte mbongo na bango ba otuna ba to ba ezali ko pesa moyibi so ba ko lekisa mutateka ke persona ba komona voilà non to mona mukanda cadastre est-ce que na ba plan cadastre to mona ba persona ba to mina mai wana ezali voilà, ils ont pété. Mais l'État n'a pas attaqué la bateau. L'État nini, il y a des gens qui l'État nini. L'État c'est cadastre. Il faut qu'on m'appelle un parquet. Comme on a parquet, parquet c'est l'autorisation de Bakomage, non autorisation de bâtir. Parquet à mon avis on va confirmer en gros. Tu as vu que les capitaines à moi makambo belé na katuana. Boya bango yo bikanda na bango bakola c'est ça norme wana. Merci beaucoup. Je pense que tous on va imboka mususu mo la monta pesa likanisi na encore. Il y a mis en demeure où l'État a payé quand il est venu le Sambo juste non loin il y a artiste Fiston Saïsaï. Je pense que tu reçois là, tu reçois la vie et bandeko moko bazar sur avenue le Sambo. Merci beaucoup papa. OK, merci. Alors, bon, toutes les explications, des explications. Donc, on va suite semaine prochaine, tout Nico les il y a ex vraiment explication à Pesliso et Zabongo. Vous allez connecter, vous s'abonner à Bakolo Masolo, Bissonne Bakolo Masolo. Alors, Boutikanga, n'abete la bio Masolo. Voilà la famille wana bouti kolanda. En tout cas, papa Nabiso a expliqué vraiment très bien. Balobi soki bakobuka sai bakobuka kaka ndambu. Tozo zela kaka gouvernement yemoko asala na nulenge na ye. Alors, bato bozo somba mapangu pour le moment, bozala vraiment éveillé. Bato bozo somba mapangu na minute yo bozala éveillé. Mingi bato bosomba na bakinkole lelo no basali banzela te bozala éveillé pour que lobby bolela te l'état na biso ko tekela ne yo lupango atekeli na ebino mais lobby kuna ka yemoko ayepeli suko buka alobi ke no bozana nzela mais abosani na ye yemoko l'état nde ateka ki lupango wana. Alors message oza pona bandeko bozosomba lupango na minito yo bozala vraiment éveillé mingi bandeko na biso apoto ba o bozo soma mapangu na Congo bozala penza na bokebi pour que lobi beaucoup ya na ba circonstances ote. Merci beaucoup na bandeko bolandara Ursil Botelwa TV. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger pour na kokebi sandeko moko akoya na likambo ote. Bisous, bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ixile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.